na komba tata mona pe Molimo Santo bandeko oyo bazui occasion ya kolanda ngai c'est pas pour rien na ye pona sala vidéo oyo na ye kosala yango par rapport ya message oyo nazui nakoki kogarda ngo mpona nga moko te parce que ils ont dérangé toute la journée donc même kobima donc nazo banga banga pourquoi na lobi boye ezali mukanda Ezekiel eloko asika eza te nyonso tozokutana nango eza biloko se salama. Ézéchiel 33, 1 à 4. Balobi boye. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le peuple sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sang un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir le peuple sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Mokanda Ezekiel na sir na rote ya te. Ah balobi eza message soki danger zoya tolobi te mabe. Boutou ya lobi pototane la tongo ya jeudi, ya lelo jeudi 28 mars, nazalaki ya kolala. Déjà biso bakimbangisi toyebi ke soko loti ba papa ezali un message oyo bapesi tolotaka ba papa te ke o pona kaka ndoto non. Et donc eza message oyo bapesi. Donc wana tout kimbangiste ayebi ndenge na oloba boye ayebi place avandi. Pona kotane la tongo ya lelo le jeudi le 28 mars 2019 nalaki ya kolala. Ndenge nazalaki ya kolala nazali kolota papa Diangenda son éminence ayaki kotala biso na mboka France awa na Paris. Tanga komi tozalaki ko akomaki pa ya ndeko moko. Pa ya ndeko wana akomaki biso nyonso presque tokendeki kuna. Tokendeki kuvanda tokomai na biso kuvanda kuna tolala kuna. Mais papa na nini na ye akomaki kozwa eloko moko azozongisa yango na place. Na lobibi eloko moko moni nde tovanda na bandako er moko omona boza na ndako mais tamsusu elamba mutaye azuta msusu elambo bien abosana ki atiki tamsusu eloko moko bien papier mouchoir na likola mesa. Donc papa dangi na to azo classe yango azozongisa yango de place nango batukutu balobi mais papa pourquoi zo sala boye abi non fona sala eza mabete nazo sala na ngai na moni fona sala. Par après papa tanga silisi aki kovanda na canapé avandi tokesi ko kotuna ye tokesi ko topusani pembeni ye tokesi kotuna ye. Donc na ndoto on était comme si samedi donc lobi dimanche photo sambela tokesi totuni ah papa lobi toli toyeba lobi ko sambela api parce que toyebi ke soki papa o sambela na paroisse moko songolo donc batu nyonso to bandimi nyonso tokolanda na biso papa. Donc mais na question wana et papa elongi échanger alobi lobi na kosambela te na kovana ndako. Papa ndenge nini ovana ndako abi wi na ovana ndako parce que batambusi bayokana na bango te siko na okende na epai ya nani po nani a sala vantar to nani abeta maboko po banani musu bamona pasi abi na oke na ngai te na oke pa mutu te na ovana nga na ndako lokola bango bayokana te bango basepela bango bavana bango bakene kosambela na baparoisi na bango mais nga na ovana ndako même makambo nga nazolinga na sala bango en tout cas eyebi kaka ngai na kosala bango makambo moko oyo mutu kile yebi te pe mukile kendima te totikali curieux tozolinga to ah mais papa pourquoi alobi boy alobi abi na kosala makambo nazolinga na sala bango nga moka na yebi yango na kosala bango makambo moko oyo ke lokola bayokana te ngai siko na kozwa soin na bango na kosala bango o ngai na kosala. Donc yango wana bandeko
namonaki na transmettre yango même na boye parce que na boye nde message ekokoma pour éviter bato mosusu komona poko pusa na pembe na ye eza mwa ba difficulté nasali yango te mpona nakumisa bien mpona soki bien moko quelconque non nasali yango mpo ete na transmettre nalongola charge wana parce que pana ngai komi lokola mokumba na préféraki na transmettre yango moko na moko azwa conscience pourquoi nga pe na loti kaka ngai na bino bozotala na ngai pe eza devoir nga pe nazo réfléchir na ndenge na nga donc bino pe bokanisa tomeka kozwa souci ya likambo yango eza nini moko ta kosepela na pasi ya moninga donc papa alobi ke akozwa soin ya bato ambwisi donc yango wana mama na likambo nga na ngai kotransmettre ndenge nasali boye oyo nyonso akobeta nango mabaku en tout cas meka kolimbisa nga parce que mingi bajishaka biso pourquoi mais ozalaka wa te oyebi bacirconstance nini te totraversaka oyebi te ndenge nini tovivaka oyebi te ndenge nini tovandaka na bandeko oyebi te ndenge nini donc bandenge wana yango peut-être manière oyo ya bien namonaki message ko passer yango oyo donc bo en vouloir nga te soki nasali mabe bandeko bomeka ko conseiller nga mais soki pe ezali ke mpona kaka kobongisa parce que nga na transmettre nasali commentaire moko te na kati ya message oyo commentaire na ngai eza ya ngai yo pe commentaire na yo eza yo mais na ensemble nde toluka toyeba toluka pasi te mpona baninga ou bien toluka pasi te mpona ngai nga pe nalukelo pasi te donc yango wana tobondela nzambe alongola oyo azolinga sala po ete tokoka kozala bien moko talingaka pasi ya baninga. Merci encore une fois na bino bozwi temps ya kolanda pe koyoka message oyo bisika nyonso ekomeli bino nzambe abatela bino apambola bino apesa biso conscience et puis makanisi oke ekotokolinga topusa tosala mosala na ye ndenge elongo bani na kombo tata mwana pe molimo santo. Jesus,
Seigneur.